C'est Frida Bachar, mais Naeli Bino Sanga Kitoko, balobi CL News TV, CL News TV, babi site Kitoko, et non pepa Kitoko, ya yemoko Christelle la Rose. Balobi Christelle la Rose, fille à na bagage. Babi, il y a différence. Là-bas, zéro. Ma bé, babi CL News TV, babi site moko, ils ont news ya Kitoko. Bana poto nyonso Allemagne skala dila sozali Londres sika titi matondo nicha matondo bozali balobi bana poto nyonso donc Europe mobile babi to landa CL News TV ya Christelle la Rose balobi oya kotala te akomi diembika yo okomi diembika Mote bandeko balandi CL News TV babi site oya makasi site oya kotia vraiment ba site belé à genoux natana sengo mingi ya comprendre te bino lisusu émission na bino na obolinga mingi na rubrique face au public lelo to sepe ko solola na population quinoise par rapport ya adage moko eloba maka mutu ozolia na ye kaka ye nem tomboma to ebite adage wana eloba maka pona nini yango biso na CL News TV na rubrique na biso face au public to préfère to sur la population quinoise ba meka moko expliquer biso ndenge nini bango ba comprendre ka adage wana nazanga morote nazana Vanessa Moussaou nazobenga déjà Vanessa babi ba présentatrice oyo mikolo no sepela bango na CL News TV Vanessa Kokiko ya déjà yende autorbeta les lelo na CL News TV. Bonjour Vanessa. Bonjour. Vraiment bonne santé. Très bien. Ouais, merci Vanessa. Vanessa ye monté na zape la Tansia classico babi makambo ngoza ya ko beba bien nga sele du bois yo yebi solo Tansia classico o ba collaborateur na ba collaboratrice na nga plutôt ba on est bon message déjà ko mona bango na CL News TV. Bonjour Tansia. Bonjour la patronat. Bonne santé. Santé qui toque. Voilà, merci. Kakande na ese bino ba o baza ba collaboratrice na biso ba collaboratrice na ngai désormais bolanda bango mokande bolinga pe bango pe bazala on a toujours pona ko sepelisa bino vraiment nazo invité na ba fan so balinga Christelle la Rose Lukungu l'Iranium de la presse nazo pesa merci bongo na propriété privée babi NTP Pro et pesa zuwa te pardon NTP Pro de pesa ki bulu yeke et pesa zuwa te Papi Nzolame son propriétaire privé, Maxime Massamba, Papi Sokoto Bigat, Papi Mazembe, Babi Madame Obimba, Bazos de la CL News TV, Bazos de la rubrique n'a mis face au public, Babi Mobala Moulaï, Raoul Mavoie, Raoul Mavoie Dilou Masonga, Mimi et Pamba, Jidis Ngoy, Mosa Pembe na Saint-Denis, Balobi Léon Mboma, Atao la kilo, mais vient à Léon Mboma, Thierry Ilunga. Enfin Ilunga, Savane Kaira, vous avez belle bolingara, Christelle la Rose Lupungu, vraiment, popé ça fait tensiana, Vanessa, micro, bon, va me consoler la population qui n'a pas sanité, Balobi, Wivin MC Queen, na Casa Londres, Wivin MC Queen, na Casa Londres, Pembeni, ya Babibishka, Bishna, Monica Chinanganu, bolanda émission oyo, na boké venu sur face au public. Autant ça micro na biso et micro va dire autant ce micro na biso to solana population va répondre biso en fait ba comprendre ni na dajona muto yo ozolia na ekara ine mtozo boma yo golwa maya la babi simba image toleka Mbote ndek. Oui, mbote papa maman. Kombo nonani Gloria. Gloria tolingi toyeba o comprendre nini na langage o balobaka moto kolia na enda ko bomisa yo. Na mingi na langage wana c'est par rapport ya otozomona na mokili oto vivre batu mingi ba osala mabe ba uta musika te ezaka batu otozala na bango tovanda na bango tozomela na bango tozolia na bango soki ndeti na mokili bali basanga jeu d'attrape bokende te na moto moko ayebenga non
bozwa toujours moto oyo aza pembeni na nga. Raison pour laquelle toloba bato oyo baza pembeni na biso fo baza na esprit moko dire moto akoyeloka boye dans le vide, même si naza na banzela na mosusu mibale misato, mais mobali ta mosusu oyo ngai moko nayebisa mo camarade na nga te na banzela 4-5, mais mobali moko oyo nde nalingaka. Mais mobali wana amonaka po azwanga Gloria po ayeba ngai il faut luka mingi bato baza pembeni na nga. Oh ya pa camarade na moko, camarade na nga fala zala tan esprit dire ya ko vanda ya ko yeba ya ko maîtriser on ayebisa ye, mais camarade yo potanga oh loba nyonso o anga yomba loba ke mingi mutoto lia na ye ka muto boma. Conseil nyozo pesa par rapport à ce sujet. Un conseil ono pesa mingi na besprit na biso ka nde muna obeta cité faut besprit yebaka secret o muninga oyebisa eza secret ba bomba ngo so do betani masolo entre deux personnes eza secret c'est comme il y a troisième personne ya sous secret ya conseil to pesa ka to yeba mingi ko bomba to yeba mingi ko garder kibiso. Merci beaucoup. OK, merci. Mbote papa. Mbote maman. Toko yeba kombo. Kombo nanga Jures. Ok, tolingi to yeba expliquer biso langage o ba kinwa mingi balinga koloba mingi kolia na muto olia kana yeye kaka muto akobomisa yo ezalaka vraiment nini balinga koloba nini. Bon, ilinga olakisaka ke po muto azaka mutu. Motema mutu eko changer ka po muto a mutu. Donc meilleur ami ezaka nzambe. Merci beaucoup. Conseil ni opesa bato basala. Oza aza ami na o me atrahir yo. Bon, conseil opesa ezaka ko sala ngote meilleur un jour ataya sala ngote mutu muso sala ngopo mutu aka mutu. Merci beaucoup. Bonjour papa. Ouais, bonjour là. Toko yeba kombo papa biso. Nga kombo nanga Kalamba et Christian. Ah, to sepeli mingi. Okoko yebisa biso langage o bakino balobaka mingi na Congo wa ke kolia na muto olia kana ye ka muto kobomisa yo. Ezala vraiment nini? To yeba. Bon, biso et pas na biso nanu balobaka tijaja lukunda tijimunda mwa lukunda. Elakisi o elia kama lidesu ezelo eza na kati ya lidesu. Omoni nyama azala na kati ya lidesu, nyama mo eza noyo mo eza na kati ya lidesu. Noyo wana so lidesu evandi ebota nyama. Nyama wana nda banda kolia lidesu mo lidesu eboti lidusu. Nyama wana bimi après cela ba nyonso wana nyonso elakisi nini vraiment po ba congolais ba na limbola eloko wana. Omoni na vie muto avivaka na ba proche na ye. Muto avivate na muto ayebite. Alors ba proche ya muto wana nde bakoki toujours ko trahir ye. Bakoki toujours ko amener na moi vie difficile moi nini. C'est pour cela ba benga ngo ke siko par là conseil nini vraiment ko pesa ba oyo bazala basala makamba bongo. Ba o basala mambo bongo so na ko conseiller bango na mukuse ezaka ke babongwama. Alors muto na ko conseiller plus ezaka nde biso bato to vivre autant mususu mutu pembeni na yo waza pembeni na ko boma yo. Merci beaucoup. Vanda na bato il faut luka de façon que oyeba ke nani ozo vanda na ye nde baloba ke no muto nde na vanda ne po na yebi comportement na ye. Ozomona non muto yo na vanda na ye comment donc na vanda ne ka potema na yebi tango yebi da comportement mutu oyeba ke ten so na sala boye muto asepela te so na sala boye muto akobalukela nga biloko wana mingi nde mte sala ba erreur wana au moins que proche na yo abalukeli yo ozalaki na mwa ba prudence moko boye toza ba garde foot et trahir yo nde biloko wana. OK, merci beaucoup. Mbote maman. Mbote. Kombo nona ni sibo. Comment on a bijou fait? Bijou feza tolingi toyeba langage elobamaka mingi na kini ke moto oyo kolia na ye kaka enda kobomisa yo eza nini en fait tolingi expliquer biso toyeba nano expliquer bana monde entier bayeba soki ezalaka nini. Bon, vraiment, ils ont solo. Comme tu veux lire, ils ont bon, ils ont réel. Réel, nani expliquez-moi mukie toyeba soki ezani. Bon, nandé on le bien, nandé à lingala, c'est-à-dire au besoin de pembeni. De besoin lire naï. Tam sou par exemple, elo yo salaka, alingi yo salango. Abomio déjà. Tam sou mobile no enviara. Et deuxième bloc est belé à reposer ça va sujet belé. OK.
opesa conseil nini na bato nyonso basalaka yango bazwaka mibali ya bato basala conseil nini ozopesa bango? Donc conseil na kopesa parce que koanvia eloko ya moninga eza bien te. Donc lingo osala eloko oyo moko ya gu na yo vraiment osala eloko oyo na motema na yo tant que oza jeune so ozolinga kote olingo anvie osali moninga asali boye lelo asombi jip ake boye. Donc oyeba eloko nini na esala wana eza bien te ekomi so ntina suka ntina liwa parce que neti na exemple ya mobali omoi mobali naza bien na oza nango contacte na oza nango ozoa neti nga aza terrasse na osala bilo na nga mutu azaka pembe na nga azoboma nga alingi elongo nga nasalaka nga aza na terrasse naza na diema naza mpe na bilo nasalaka na nga natumbaka me kaka camarade toliaka na ye azozwaka anvie ka elongo nga nasalaka ye mpe akomosala nga aza ndoki donc clairement nazongole da motema nga aza moto apusa ngo pembe na ye donc na nde toza boye oyo kutu balia na jésus wana jésus openya papa na biso abota biso nyonso na mokili oyo do balia bamela aboma ye awanga na ye d'ailleurs sikoyo bongo moto ya mokili confiance eza te donc confiance eza epa nzambe kaka yo na nzambe no nde confiance à part ça elo mosu eza te. Mbote ndeko. Bonjour mami. Kombo nonani s'il vous plaît? Kombo nanga Charlène. Charlène, tolingi toyeba na langage oyo elobamaka mingi moto okolia na ende akoboma yo tolingi olimbola biso elakisaka vraiment mpona moto oyo boliaka na ye soki moto aboma yo bon mpona ngai moto boliaka na ye akoboma yo oui parce que eza na bato mosusu basepela na lipamboli ya baninga te eza na bato mosusu boovanda na ye bolia na ye boomela na ye mais na sese aliaka yo akomema même bainformation mabe en propos na yo ya mabe mpo yalingaka yo te c'est pour cela nga naloba vraiment adage wana ya moto oyo boliaka na ye moto abomo ezala vraiment réalité. conseil nini ozopesa na bato nyonso basalaka makambo? Bon, conseil na opesa bango kaka eza bien te. Faut kozala vraiment na motema malamu, faut kozala na kibonzambe kati na yo, pona kozala na motema ya mabe ke non muninga boza na ye aza na ye bien to akozala ne pe na mbongo te, akozala ne pe na ba million te ba bien mon boye te mais oyineka kati na yo. Bon conseil na opesa bango kaka faut to lingana makasi, c'est tout vraiment. Merci. Bonjour maman. Bonjour mamie. Nga la blonde mafuta. La blonde mafuta. Okopana nini na terme oyo balobaka azolia na yo kaka bon eza na ba sens ebele parfois mutu moko ozalaka na ye bien okokai kosatendre te na likambo boye okokai koarrive tomso mutu ya mosika ndako okosala yo mais proche na yo asali yango ça dérange yango wana tolobaka ke mutu okolia na ye akoki koboma yo mpe asali yo mabe tomso oza na mi na yo mpe oza na copine na yo ozalaka na copine na yo vivaka na ye abimi na ye soit oza marié oza na moninga mo boyambake na ndako mingi eke abimi na mobali na yo soit a détourner mbongo na yo soit moi bien mo bomo eloko mo boya yo ya bien akoselo mpe likambo na likambo mpe parfois po oyebi mpe te ou soit bolobelaki yango ndenge wana te mais alobeli yango mpe na basens mo mabe créer ba problème yango babake mutu oyo kokolia na ye wana kokoboma. Voilà, merci tantine. Conseil yo kopesa na baninga oyo komanda msusu ninga peso confiance mo boye parce que yo ba diso mo bosela ki entre bino ale ya yo kotusana bandenge msusu bato basala ngo bazami. Conseil yo kopesa eza pas pour la basi te na ba pesa. Bon, conseil na kopesa bango batika eza mabe. Eza vraiment mabe makasi eza bi de confiance parce que muninga mo ba kokota la ke bozala na ye à s'attendre te kokosala le mo abongo abeto parfois secret na ye autant mususu mobali na ye ayebite famille na ye bayebite ayebisu ata na confiance na yo mais yo abusé na confiance wana parfois ke betela mobali na ye ou ko betela relation na ye moko boya kala oyo bana ko sala parfois bien yo ke kokata ba relation na ye eza mabe makasi na basi batika kolinga mibali ya baninga to kobebisa baninga ba relation na mibali pe batika pe ko abusé na milieu ya musala na ki copinage na mabala ils ont vraiment bien makasi batika. Merci. Bonjour papa. Bonjour maman. Comment on a? Comment on a Kalama Impoi Claude? Merci papa. Toli to expliquer biso na moi mukie langage o ba congolais mingi balobaka muto akolia na yo yo ka muta oboma et ça la vraiment nini expliquer biso. Langage wana ils a dit d'abord un na mutema mabe. Quand je dis mutema mabe na alingana na yip sabino lo moko. Omoni toza na chiffre 1 2 3 4 tina 1000. Ce qui na vie aux chiffre numéro 1. Tika muninga za na 2
yo P3 zela ya yo 3 mais au moins mutu mutu azana batu yenda za numéro 1 mutu wana za numéro 4 azo lukaka a boma numéro 1 wana et pourtant azo bossa na ke soka jouer rôle na ya numéro 4 bien c'est que ba okoma na 5 donc mutema mabe nde salaka ke batu bakoma bongo conseil nini opesa pa bato basala yango conseil eza que 1 d'abord faut se contenter na oyo zali na ba capacité na yo de 2 tobotama tokutanaka na vie tokokutana boye tofandi toyebani oyo aza boye ntango okuti mutu moko aévoluer na eloko na ye peut-être zwa mayele oyo eza ya bien tika oyo ya mabe pour que permettre mabe ekota te omoni lelo oyo trahir les autres c'est facile na Kinshasa tu vois ofanda boyo bana makamuno omonaka pasi nango oyebi ndenge omonela pasi mais mutu ayeka boye okotaki na cop malamoko c'est plus facile pour lui de te détruire au lieu ya ko pousser avant donc mutema mabe elongwa kati na biso ba congolais. Merci beaucoup. OK. Koba bolingo site ya sikebimi mopepe ya sika mopepe ya sika chez Christelle Lopungu La Rose Mamo Iranium de la presse. Alors boss abonné na CLTV mopepe ya sika CLTV News mopepe ya sika awandesika ngana kosala ba news awandesika ngana kosala po na sak interview na n'importe quel site te na n'importe quelle animatrice ou animateur te Christelle Lopungu Mamo La Rose l'Iranium de la presse. Vraiment beau s'abonner awa et ça deux fois te mo pepe ya sika na obenga colonel Freddy Lumbwenadio yebisa adio Diogène Genève Mobimba ye ayebisa lisusu Jean-Pierre Ombale na Neuchâtel Jean-Pierre Ombale pesa sangona Dolaren overdose mbila na Lausanne baya na basangola bango awa site solo yango site zanga rui site zanga binemite baolela mema miso bimate baopola me baondimate Christelle La Rose Lopungu Mamo Iranium de la presse. Ciao.